Awa biso. Awa nde biso. Awa biso. Awa biso. Awa biso. Aqui somos nós. Awa biso. Aqui somos nós. Awa biso. Avec tous les 4 coins. Boulon des Andes Koto. Awa biso. Très bien, le monde est à nous. Bonjour, bonsoir, fidèles téléspectateurs. Bienvenue sur votre émission Awa biso. Toujours Miss Gaël présent. Nous sommes sur Palanka, Rouaï. Hein, ici Kawapi, tu écoutes na orchestre ya Bukulaka Mouta ya Bwende. Bon séjour à Paris, le président, tout ça on a orchestre Mobimba. Binôme non, vous s'abonner massivement sur Miss Gaël Télévision. En tout cas, vous allez vraiment décider. Un grand merci aussi à tous nos partenaires qui nous soutiennent, qui soutiennent cette émission Awa biso. Là, je vois Gilles Vamaya là. Angosof en direct des Congolaises. Un grand merci aussi à Yarobi Visor et un grand merci à Patou Kiama, lumière de Lumba. Ce soir, nous serons avec le docteur Joël Matoubakana. Un grand merci aussi à vous pour vos soutiens. Un grand merci aussi à Patel Kamoune de 3 fois carré en direct de Kinshasa. Et un grand merci à celui qu'on appelle Patrick Petit, monsieur le docteur. Voilà, Naza Awa, na orchestre tout solo là, dans un chef d'orchestre. Lui s'appelle Chinois. Hein? Tout bétanano, ma solo en ya mona nengeni nezo kendele. C'est-à-dire pour ne pas multiplier le mot, on a profité déjà n'a pas ça boitard. Boitard ici, merci. Boitard. Boni santé, boni orchestre. Santé, ça bien, orchestre, paix, ils ont bien, ça bien, tout est bien. Alors, Chinois, président Azate, Azana na Paris, Bingsagi Biso pour que tout ça la boulot car n'engé zalara quoi. Alors, depuis moi, ces jours déjà, Azana ami qui orchestre ils ont évolué. Bon, merci pour la question. Orchestre ils ont évolué bien. Pour tout ça là toujours une orientation, il y a leader. Ndé tout ça boende tout vendre à tout ça la makambo ça na volonté na biso te tout ça la toujours na orientation ya leader. Oyo utukoloba à peine mouta ya boende bokulaka. OK. Donc tout ça émission on a yo les journalistes oyebi tout ça na orientation na yé. OK. Ba concert tout ça na ngoza orienté. Donc OK c'est eux qui ont bien comportement ils allaient bien sans problème tout ça même moral. Ah, même moral, hein, même moral. Alors, par rapport à Yanning, orchestre, ils ont évolué bien. Est-ce que tu arrives quand même à gérer Makamounion malgré l'orientation à président? Donc, question est bien. Donc, ça, Moutuna, Mouta répondre à rater. Voilà. Mouta répondre avec question. Tant Moutuni, ceux qui n'ont pas répondre, cela veut dire question à yo, on ça qui n'a répondre yo. OK. On a des nouveautés. C'est le qui est donc, orchestre Oyo, ils ont orchestre ils ont une promesse. OK. Ils ont une promesse, ils ont une précipitation, quoi. Ils ont une précipitation, ils ont les logos morts. Orchestre, ils ont bien. Donc, Nazap, Nasir, na leader, Nangai, Naebi, que Fitir et Pessabso raison, n'a pas de orchestre. OK. Fitir et Pessabso raison, n'a pas de orchestre. OK. Donc, qu'est-ce que ma communauté donc à l'aise. Ramenons c'est à l'aise, mais ramenons c'est à bien. Alors, évolution, il y a orchestre, vous préparez une single, album, président Tiki Bino na niveau nini, Bino pe na minute, vous na niveau nini, en fait. Bon, président a salengé le mozaki c'est président que chief. Voilà. Chef d'orchestre, bombelenga mba secret belé mais na avant alongwa. Mekai ko sola nanga talisa ngai bon namona kaza mwana maele. OK. Pourtant tout so yebisa ngai tantôt ngai na dévaluer nanga na yebisa batu donc un secret ngoko bima. OK. Président aboya ki ba contrat belé zaki ya balunda, aboya ki ba contrat belé ba lubango, aboya ba contrat ngai ke ve batu zaki ut contrat moko fa te beta na lunda. Mais mutanga benga na yebike boza combien effectif de combien? Muta pese effectif fala tinda mbongo mais tinda mbongo te pour muta dai ko freiner mais ayebaki ndeni atelemeli ayeba ndenga atelemela ki boye ba contrat mu ko dégager a moto bondeni ba contrat ngo ba benga sona lunda baninga ba OK ba lunda ba ozo ambonga bite vie dossier tiana se na biloni na osala. OK. Yango moni ti lelo vanda na ko comprendre que note 1000 fois vanda na muto azana mayele wa lobaka mingi tazana kimia donc OK. mingi a le bezate donc réponse na répondre yango na vraiment. Alors très bien. Kolande la pena histoire na yo par rapport ya mbonda na mboka oyo tebi ke
chinois na mbunda abandi kopo ndeti mwa kala bato mosusu baye. Qu'est-ce qui a fait que vous avez convaincu otikala na orchestre Mouta? Donc na sala émission moi mokena Mouta na moi bato ebele mais na moni journaliste wa tunga question oyo vraiment en tout cas boulot eza yo. Merci. Boulot eza yo nzamba pambola yo. Merci. Ngai soki nalingi na sana Mouta po Mouta il y a un moment à l'écap na awa émission le baki nga na beta pas chinois donc eza loko ateke donc nalingi na diminuer président na nga to patron na nga Vraiment. donc que des patrons président c'est mon patron. OK. Mon président. Ouais. Mouta le bitonga na ye na Angola na bimisi mbunda na inventé idéologie ke mbunde beta ma na Angola ya ba mongo ngai na ye na ngo bango so baye baleki na kulu idéologie ya mbunda yo mto beto bandisa na mboka ngai mutu na ye na mbunda ya ba mongo na kati ya Angola mutu akobo yango azati ba président Mutombo ba Seki Didi ba Vetirbo ba Mandela ba prêtre tout Angola ba yebi ke chinois ya rinango même bango petit bayaki bayaki na idéologie ke bazo ya ko beta na orchestre ya chinois tilo na mitema na bango bayebi nzamba yebi epi balobaki na yaka na mboko na kuta chinois bo kabele mbongo bakabelanga pe ba mbongo. Mais na yeko tala respect oyo Mouta za très sympa nzambe baksela ye ba chance kota zali baksela ye ba na yebi ke malamu ekozala il y aura des bonnes choses. Voilà. Na yebi ke il y aura des bonnes choses nzamba baksela ye ba makambo ebele vraiment Mouta nandi mari funda ya bife minduki ya makasi yango ya vraiment. Oh minduki ya makasi ya force état major qu'est-ce que ya okuba. Voilà. Bokulaka ya bonde. Allez yo! Nani wana akoyoke loko nga lingana nga otumbola ote me yoke nanga na balo moko boye. Nani wana akoyoke loko. Donc à suivre nga mona ozonga na question na muto ayoke loko nga na yebiye pe bato bana na biso ba yebiye déjà. Mais tous on est banderi. Alors que yo moko sikoyo est-ce que tu te sens à l'aise lelo olobake mutumo bwazaki na orchestre na yo nzamba sali faveur a commis président yo commis sikoyo chef d'orchestre et orchestre na ye. Merci. Et j'ai noté et j'ai naraoté. Merci journaliste na CPL ba question na omdezo salanga donc na courage à répondre yo. Merci. Ba question na yo salanga lo kwa neti donc solo langa na yo. Ouais. Donc yebi soko boti bana yo izate ke yo soza na 10 000 na fond 10 000 moi noza na 10 000 moi soza na 1 million za honneur na yo. Voilà. Donc pour nanga na luka sumbo tena nga histoire mbunda exister ezala kaka na Angola. Même ye muta gauche même muta sud babeta ka mbunda silate na Angola wana ya posa nanga. OK. Posa nanga za mbongo te baye banga te mais histoire mbunda silate. Que je suis de basa ba idole habité na terme français tant que ba na tangi moi mingi te mais beaucoup expliquer ngai ya ngona ba idole basa ba idole nanga donc ba idole bango ba idole non basa ba idole ngai te bango nde yo ndo za idole na bango. Merci journaliste oyo zambia ka en fait donc isa masolo to solo là voilà soki nga na za idole na bango donc ngam na bandaki idéologie voilà bango bazui idée na ngai. OK bon na masolo pende tozoki na ambiance système ya boyebi kaka donc basa ba idole na ngai donc ngai mutu na créaki na ki na mbunda na Angola ba Mouta tu ba betaki pa na nga balili mongo donc mutu so beta na mbunda na Angola beta pa na nga à part le pele mutu no so beta na mbunda le kasima na nga donc na tamaka kwa mukolo nzambe ngana boy na kotanga bakomba bato mais yo mo tanga kana banga kate po bango bayebi bango misanga tina ba porte ba bar na bango ba répétaka na mbongo na ngam daboye na kutana be na ngabo ofia na kota te bakanga ndoki pourquoi soki Mouta za maele aza discipliné tala leader mobimba caché soko ye alobi chinois mbongo yango efuta bato yazwa mbongo caché te yazwa o babamba kene longi o babamba kene longi o yazwaka mais à côté kuna yo musicien luka mbongo no na podium tu comprends danger. OK alors lelo yo to comprendre que na kibokala na yo ezala ka te boy na mbanga ni to siko katoka siko chinois na kikala na ye na ndenge aumel na mboka asepelisa babone nyonso ya Miss Girl TV pe bato balinga émission awa biso. Bon asa mimanga
Boe chobo lila fele. Mo chobo lila fele la pasai gati la mengakae. La pasai gati la mengakae. Wakalwene o ibodo. Mbojobo la fele la pasai kati la mengakao. Akiminga ite kute kunzo kitangalo kambala zuwa chinois. Papi chinois ibodo mubali ya mambo ya yao. Mbage kunda wa itanga bande kota bomo. Ona bomo we kunda ibodo tanga kwa ibodo lizedi. Tauna lobe bonkeke kunda nyama weaka. Lingango ye. Tauna lobo keke kunda nyama lingango ye. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Kolobana monena France. Continuez le colosima, dans toke. Le bogo. Ok, c'est le mal. Ça se passe comme ça, awa biso, c'est-à-dire ozala mwa ibandeli nanu. On eza ka mwa soupu, tozoki na makam maleme, tozana chinois na mbunda awa. Alors, on voulait savoir, oyebi ke eza parmi moi ba rimer oyo, ezo lobama to comprendre le biso nyonso à travers cette émission awa biso que chinois aza pena mungala ya solo. To olingaka nde mbonda nde yo kodiembela pena na mbonda. Naza bina mungala solo mouta za ndeko na ngai bokila lokondo to ba sankusu. Mama na ngaza ntomba pe na ngaza musankusu basankusu. Mama na ngaza ntomba. Pe na ngaza basankusu mouta to bi mouta ya bwende. Mouta za basankusu za mungala solo na yembeli na ebine libozo mona. Donc il n'y a pas de choix. Alors, eloko yo musique nan pena pesa yo moi guwana yako banda koyemba mbonda kobeta mbonda. Ngai muta pesa nga gu ya kobeta mbonda na koloba na vérité nga na sentiment mabe na sentiment ya mbonda na boketu premier muta pesa nga gu ya mbonda za ma vie na nga mabeleli se bokula kankoba. OK. Molimo neva na kimia pema na kimia ba masanyo surtout oba okota na ba YouTube ba omone longi na ngana okota nga ba kombo ba shiro ba comment ba zulu mayamba ba pepe zibo ba vie belé donc ba kombo zebelé na kota nga oto sala na bango na vie mabelé na mimi mongo na Congo epa kuna moyena ke musiki ezate bitumba na ngeza Luanda. Vraiment les sont vivants. Est-ce que ozaki pour opportunité ya yema na mabelé lis tant na otanga ba témoin cela veut dire que nazala na vie pour so mbunda na Congo ezala kite ke orchestre vie mabela zaki ba benge mbunda mo to benga ngo bofenia. OK. Et bembe mo ba mongo ekofi kuna otala ka ke picho za wapi blaze za wapi yo kanga mbunda toleki mboma na peka to ke bo sa instrument mbonda sani kutu kolekana caché ya instrument azwi mbongo akaboli biso na mtake pale. Donc vraiment on a autant la vérité bateau ba omona na ba téléphone na ba YouTube ba olanda makambo so amonique tantôt na za mutalukuta ba collègue otobeta na bango ba mimi mongo ba mabelele en tout cas ba meka o répondre ba tinda pe avec chinois ko sabino pe bango ba binga chinois te binga papi Madova. OK. Na ba papi Madova chinois ngola.
Siko est-ce que ceux qui aussi oyemba na obeta kaka toza pe na nzembo so yemba pena donc au chapi moi vocal na te nazalaki merci nazalaki mda moi petit hein pour tant wana tozolinga to kota na profondeur ya mbunda ba mikolo déjà bazalaki déjà ba périgose. OK donc nazo obligé fona mima mbunda banda awati kalimba doge. OK pour ngana prendre koyemba donc nazo obligé fona beta ka ntete na mbunda donc sona betika mutambunda contre tambata mutu. Donc il nazaka do babenga su ba casque bleu babenga su net ba casque bleu donc nazaka mutu na mima mbunda na beta ntete na mbunda. OK si ile na yo fana ba vie wana temana tonda ki bango obéissance respect na yeko comprendre ninga koyimba ndina na ngola na zipe potentiel. Très bien, ça tout le bagono na ba ne oyo sa dana mboka oyo ko sa dana net ba combien d'années faisant idée. Falamatika Congo kala. Falamatika Congo kala. Ça ça to décider pina to kota na langue siko ya mboka bani to nanger na biso. Te nde yo linga. Donc ngana 22 ans à Luanda. Ah yeah. Oh. 22 ans Falamatika Congo kanga na ngolais. OK. Ngana ngolais. Makakwa mukolo. Wangela nkema ngele tape. OK. Wangela kemo fa kombolo. Wangela nkemo ngele mangele tape, wangela nkemo fa kombolo. Mamae. Bota mamungo kelengi. C'est quoi avant Mouta quand tu évoluais au Bandé pour évoluer Yomoko? Parce qu'il y avait aussi des opportunités. Nous sommes en Mbonda na ndenge ya mboka. Est-ce que les lots que producteurs bazali comment est-ce que vous vivez à Mbonda? Est-ce que ça va par rapport Mbonde kufa ngale na beta mbunda na songa mbeli na beta ngane bimbete la beta ne bimbete na zana kata ba ti 17 16 na pe na $100 $80 $200 bisongola tongo ya kala mbonde kufa comment faut beta ne bimbe est-ce que mto beta na bimbe o kote ka bien na bal bar o te kate ba ba selo kam ko mta kufa boyo te kandeni so mutakufi yo beti est-ce que mutamsamla 2500 pesos au selo mko matanga te. Ah, mais maître, tu n'as pas de question, ils ont valable de ma bêta, ngamo muta makambo nani ngale tskoto to ke na biso na baloa no mosko tsko glisser nga to panza teke te baba na ngai to panza teke ingénieur de game ngoma na yesko na mama makasi to lo basiko na ndenge pena ya mboka malgré ki kala na weta gembiaka na ba onyo se betami mutoyo toyoki abini samboka tisiko yebani nango faut la reconnaissance te reconnaissance na banda qui ont déjà avant na bina na esa ko kamo liboso na bina linga mbunda esila te. OK ezalaka eloko wana uzongi singa wana donc bandeli question moko boya liboso te na bandeli te nga lobaki na yo na bike na linga mbunda esila te na ngola voir même nga na tiki mbunda. OK mais mbunde be ebeta mais naza contre pour les mauvais naza bon pour les bons donc moi no yanga ya respect. Bon limbisa nga ya journaliste na ko ba moi likambo moko eza particulier avantage nati jeune oyo afandi pembe na yo donc bananga banambu na ngola na zala na ya banda premier jour. OK le type à question asenga musicien habité nde na bonandu le mo photo betaka nga na yo ngabite nga na yo simba tena luka musicien na moto toke des na 3 personnes ndule na tonga benga nga manzaka mono na lelaga na mouvement ya katenga bite masa yo tikala nga na kei masa tikala kuna mais est-ce que yo so mona wera so na pesa ajani suspension na podium que citation indéterminée est-ce que okeza ko pa futa ka salaire te no donc no pesa moto suspension so bomo kese boto bon so kese Oboma. alors si moi na nga danger da périgose moi na maï o simbela au cœur et orchestre ok no ko pesa donc il y a peut-être suspension na porte est-ce que ba bengana été na kata ba bengana ye ba finga ye dikola tipo osimbanga abengana na mauta na kata ndule abike te tipo ba kota na repite ngabia asimbi koko osimbi koko Praga malchance est-ce que mikolo ba beta kala mingi te tozo sala pena na loba ngalingite ke to solola kaka sadi to solola ta fala ta faze siko na besoin pour beta nzembe roza la effacer les rideaux avant ce qu'on a kotono ce qu'on a ba question oyo ya makamo yo ke nanga wana ta fala ta faze à qui sommes noche bana weti à qui sommes noche tadi na tiki parti auto garon nzembo oyo chinois na mbonda proposer biso
et puis tu continuer quand même l'émission Nabiso pour Aouya Rabiso. Papa, est-ce que nakozo nga mwa muke nabi que so pesinga déjà tant nga mais na salet na require mwa muke. OK. Ben, yango na lobi mon nzembo neto toto ba ibodona identité. Identité cela veut dire identité cela. Okite ba masabi ba petit ya mbonda ba wanga ni chinois na Luanda. Junior inkomo lobi ezali masa nakoba nga ba bilo ba mela tena bika eza masanga ba mwa iba kutuba salaka. OK. Ouais ba bon la dernière fois de la chanson oh ça la bien. Ba wa ma banzembo batu. Banzembo tu ba yembeli o ba nani biso to ba ona Kishasa. Mais nzembo identité za composé pour nanga. Na sala mona texte na papier ba masa bazawa yango. OK. Merci pour ça. Ça to yoka identité. To yoka identité. Ndena yebisa bango. Fils qui a les députés yoka identité na chinois na monde pour ça biso bien quoi. Simba Papa Jean. On a mis papa la tête de sans problème. Le micro no yango. Oh identité. Chinois na Luanda. Ezali masanga yo bisi bango mayele moi mama. Oh identité. Identité.
Bien, identité, je pense que cette chanson a fait plaisir à Aïcha Okoko en direct de Kinshasa. Cette chanson a fait vraiment plaisir à J Baz, Jordan Bata Kilo Mboka, a fait plaisir aussi à Yarobi Visor en direct toujours des Congolaises. Alors, Chinois, Banze Mopelande tia bien boyé. Pour en péter, Hermoto Vani Nabiso. Et pas ya Tiambezi. Hermoto Vani pas ya Nono le moto Maracana. Tokoyoka yango pe. Donc naza toujours na silence à leader na ngai. OK. Il y a za précédé à part au identité à zape na moi débord to betaki. OK. Donc ngai naza chef de l'orchestre, naza le chef d'orchestre mais naza ko dépendre pe na quelqu'un. Ba réseau zani ba réseau zali que projet naye zalaki abeta disque abeta stinger te. OK. Il y a abeta stinger te abeta disque. OK. Mais disque yango il fallait qu'il bima à peine mais il faut considérer que voyage moko esalmi ba convidat ria zaki convidat na da bing sieno na libanda de permettre te. OK. Que to sala biloko ne bima ezaki prévu pour que ti décembre photo bete loko wana. OK. Mais bon le quoi ça n'a pas chance naé quoi, je peux dire na formeur ça n'a pas chance naé avant le Congo bima des des invitations. OK. Ba tout ça quand il monte na balende beta na balete ki na balende bino beta ba musique na bino ndebo boaka na ba YouTube ndebo monte ba convidat. OK. Donc na aussi la cas où ye na ebi que ako sala oyo lingi otuninga question na surtout lancer disque wana mbala moko. OK. Mais programme ezandeni na rozonga na ye yazekika pour moi quelque temps. Bon, ce que ça dit que bon, la raison y a pas voyage, tout la réalité à zonité. Question n'a pas été roya. Question n'a pas été roya. Ngai na vana muta bambale belo kese pe ba ebitike muta na poto mais muta na poto pa ye. Mutu mono kese ebitike za na poto. Donc so muta roya te. Ah oui, eloko ni ko sala. Est-ce que vous avez une forme ya kokima? Et na ça que moi réalité par rapport tant soit dinga ça moi 3 mois mais un peu mblomo, il y a 2 ans, moi 3 ans. Il y a 2 ans. Moi 2 mois. OK. Il y a 2 mois. Contraire, il y a 2 mois. Mais, dans une évolution, il y a un tour sur la pina président, la leader. Voilà. Donc, tour sur la pina 3 mois. Nous avons 4 mois pour 4 mois. Tant que vous travaillez beaucoup plus qu'on a. Cela veut dire un compte bancaire, ma cambozo vimba. Là, vous appelez le instrument.4 mois, 5 mois. Alors, bien parlé. En tout cas, tout ça, les Chinois, beaucoup là, tant que tu as confiance, pour que ça ait confiance, on a des retours. Ils ont facilité de commenter orchestre. Nabambo rende tsa bangola boye, ba ozila yo po yo sa maramba bien. Nabi ke ozape mutu mo bozala mutema pole, osape ka maramba bien. Alors tozela na biso te, obenga nga susu te. Miss Girl yaka na caméra koto yo nga fona démentir mouvement komi nga sali maramba nga. Tozela trahison te. Donc ngai ozo prêter serment a biso a Mouta so abetaka mouvement mbunda na conseiller to Mouta déjà zaki na bassurance ba vie na ye avec na babale okene ba mikili na bana na ye un jour viendra mais ngana zaki toujours ko pesa ye toujours makasi te leader un Mouta bité donc Mouta leader Mouta zinga chino na limbi abenga Mouta sente bo passe abenga Mouta drumbo passe ba te chino na lingi sutra bité kanga mutema. Bon, tellement ça mutayo ka bato kanga motema aloba ngo pe na kata compagnie aloba ngo atemona ngo shimuna pesa nga ba courage belé en tout cas et pas pona wana en tout cas makambo ya Mouta o Mouta mutabamsu tozo ka ngo a part yo akimi na ya suti ye Mouta memi batu ne ba kokima to ye mtakokima yo memi biso tko no kese to ke poto parce que yo kima bien biso mtakokima ba maboma ba comprendre te Mouta so bina nga leader na tikali awa na poto awa bombela ngati non qu'est-ce qu'il y a combien de personnes akina 8 personnes non qu'est-ce bon question tuni bien na kata yoka pour Mouta ils a pembe Mouta za grand na sens nini Mouta a travaillé avec un groupe OT
Mouta travaille na ballet, à travers na groupe Oyo. Donc, on Mouta qui na 8 personnes. Qui na 8 personnes. Donc, ceux qui qui vivent na 5 qui est orchestre ya maintenant sur mon héros na minute Oyo. Chinois na mikili. Bososko ko bima yit kombe bima yite. Po ya arrive à rapper moi pe liste pneye bunam na chinois zate. Na beta kama maboko ndene sekili bosonga ngambunde sala. Bakizana photo ba tindanga ba ketchi ba body populaka avo. Donc on a lingaka histoire mbunde silate. Alors, so histoire mbunde silate avec chinois na mbunda na mboka oyo yo bike matanga yo dépendant na ba matanga te. Bon, tandis que to yebi ke mbunda mingi beta mané na matanga. Il n'y a pas de producteur, la production pénée zate. Augmenter orchestre ni pendant tout ce temps que président zate. Ngana lobite ke na dépendant na matanga te na bitango ngana bimisi orchestre. Yo bi na beta na bimbe matanga te. Ngai na beta na bimbe te. To sola. OK. To dialogue hein. Ngai la na bimisi mbunda ngana beta ngana bimba mutu moko te. Ngam sambunda na beta ka chaque samedi dimanche donc chaque jour na beta na songa mbeli. OK. Ba mene nyoso ba patron nyoso tout ba yaka na songa mbeli ba liaka na vivre awana. OK. So na bete yamno isolonde bango bayaka yoko manita ngom na fata shinde bayaki bango bayaka deja monde bango baya ba bise ndongo so ya bozo ya ko beta pa chinois na ngola. OK. Donc tia zo mutango zo ya pila bikende na kibo na kina mbunda mo ezaka na Luanda ya chinois motu mbunda na oyemba kuna. Bon to kota milaite on a les vérité auto bebisa ba masolo donc yango za na bikeno souci na ngai do pona ko zala pona ko calculer ba question yoko tout na ngai vraiment na lobi souci na ngai mbunda pende renier. Très bien, Mbunda Pene Régnier. Alors, merci. Nous évoluons déjà avec l'émission Awabiso, ingénieur de Guerre Ngoma. Nengi Petoza Awa, Yesalara Batunyo so bien. Ça dit Batunyo so Bota la Biso, Jedon Mercedes, et Lumbe, Napesi Omote Sigozali. Vous a connecté aux autres la Biso, au merci le docteur Patrick Mpet, Napesi Omote. Maître B113 en direct à Brésil, charge à Luanda, Napesi Omote Siga, Ozali, na Francis Mayas, hein? Voyant guerrier na peso pe mode sigozali. Alors chinois moni balobara TV zango ngato solo ma mutali sigo orchestre na mamba parcours ba projet skweza nini to zela nini. Bon eloko bo zela penza na mi moment oyo ngana to ko gérer orchestre na ko pesa ba plan ya liberté. OK. Ba projet leader yem to ko yebsanga dénoncer ya ko dénoncer nante. Na minute oyo nous avons une émission avec les meilleurs journalistes. Vraiment. Nous avons une émission aux Ambali Bosote Toleki. Merci. Bah oui, puis habiter la musique, bah ça la carrière artistique. OK. Bon, mais quand ko zalana na boîte na ba journaliste ba ebi musa na bango. Vraiment. Deuxièmement, nous avons un concert na Libandi, concert on les a organisé pour naïe mon président. OK. Leader il y a mouvement oyo, donc le président na biso Mouta, leader il y a Bwende, les patrons du groupe. OK. Donc Zali Penda donc nazane sengo makasi. Concert on est ça na date ni est-ce que date déjà bozu déjà idée à date ya concert en date bon ndenge zala ki c'est le programme après émission. OK. Lobby tout ça toujours dans chaque moment tu as un président na ligne. Vraiment. Yende to pesa ngai mais affiche déjà lobby zo salama. OK. A pesa ngai date nto sala po tout ça, moi, concert, moko, na part naïe, na bino, ba journaliste, ba malinga kaye, tout ça l'ensemble. Alors, nanenge amboka, est-ce que qui peut que moi, album, sous déjà, Kalaming Tezobi Manango, il y a Nyangalaha, habité, so yobi Nyangalaha, Kalaming Tezobi Ma. Il y a mutababa, il y a mutababa polémique. Ah, yom ton nom, mais déjà dans l'eau oyo. Ah. Nyangara. Obi Nyangara, il y a que 2 ans. Et c'est bima déjà. Ah, moi bien quand même. Ah, bon beta wa. Oyebi quand même que album mo izo ya nya. Si ba ba yebi ke biso to buaka kati. To yeba ni bango ba to buaka biso pete zo buaka. Oh, yeba ni ko. Nyangara to ke Nyangara ba mbi ale visor na nani 7 mètres. Ah, 7 mètres biso ba mboko na ba 10. Et yo à part moi si na yo moko. Est-ce que fait lembi yo kana biso? Oh, éliminer ni. Lembi mabundi. C'est lembi. Ah, boka yango lelo ka pondu ba ba yote. Bo yango pe depuis le muto longo lango ezate ce que lembi la ndini. So longo lango ezate. Mais eloko zo longo lango na sans que eloko longo lango. OK, vous nati.
donc eza biso to bata ba bibembe ngasenga ba beta salle monde eza botie salle au texte 2000 kwanza ba boya te ba ya na bango te monde bata beta ba fanfare nga mo zo ba luka bata beta ba fanfare monde so mutembe me kufa to zo fanfariste mo ka beta kuna donc ndenge bonga so ba onde mo na bata ba fanfare donc kuna na kolunga na le fata na sa ba fata de respect mais na sa fata de respect bango to ba bana nga ba boya ona oluba mais na mitema na bomba za conscient ba boya po ba loba déjà sinon mbunda yeyo na yaka na mboko yo nakutaka ye ale boka bele mbongo ngazo ba mbongo pa ba fiston ba luka gwagwa na ba bebe maiki na wenge ya so setoni atoni na so mbongo pe kuna sinon mbunda yeyo na so ba mbongo tangu na yego mona na bite ngana kozala pona mutu moko te okay ngana za même kalinde ngazali yo so ka bimisi mbunda na ye na yo tema boko lili monga misi mbunda na yo tema po objectif ngeza mbunde si la te to comprendre que monde si la terre objectif yango wana siko na yo moko siko etake chinois tango vanda boy à part yo à part tozui bokomo bokulaka ninga zana pe libanda wana na ningi siko ya mboka mbunda na ni so sepela wana ngoko sala pe boulot na bien sala pe mama bien na mboka ko te na ozala vraiment moi na ozana tribalisme te na ozape contre moto tenga na age na mukolo voilà na sa ba vantilité na télé ta kembia ka tango vanda no yo kapena te o pena safa ngai na mbunda po to ka cacher moko te na mama mbunda muso tali lili monga be na cacher mbunda mteza mbunda te mbunda mteza mbunda te ngana zo expliquer yo kasi fo yo ka ngai si mbunda mteza mbunda te biso beta kimongo biso beta no kiyaka bie kibandundu est-ce que to bengo ka mbunda ba mongo toko bengo mbunda ba mongo te ngana bi mbunda ndengo tuni ngana question voilà pomoni mai onga na betaka mai mouta kotaka mai petit nanga moko lili mongo boka ke ya mwasi lili mongo akenda ba mai wana moni petit nanga mo lopele yeba kenda simo lopele yeba kenda mai wana to za libota moko moni caché expérience c'est ça différent mais caché tout ça caché moko mais so tali pe na côté ya masakuna caché pe za mwa muke différent kuna eza mbunda ba mongo te mais eza ka mbunda ko ba malangi ko beta mbunda bacho ko beta mbunda mbunda nini ya kitambo yo tuna ngai mbunda ba mongo yo tuna masa dote nanu tuna ngai mbunda ba mongo ko ba mbunda te po malangi abeta mbunda mucho ko beta mbunda ngana bina mbunda ya ba mongo ngana yana ngo oyo ngana yana ngo question na isa clair vraiment mbunda ngana yana yango tunanga siko osepelaka na nani so na biso na sepela na bato oyo yo ndima bato ngana sepela ngo okina te sute fula ngana boy na ngai na boy na tuni oteke o fula bato nini oyo zo reconnaître que ba betaka mbunda bien à part yo teke mbiaka banini o ba betaka mbunda bien na sepela na petit nga Simo Lopele voilà na sepela na petit ngai Lili Mongo a débriaka na ndenge na ye akani na mouvement te mais ye azaka ye imame biso pe tokenda pana ka vie ya ka bo indi koto vie ya ka koto yo Lili to take bango to take bo ba mike pe koi mais na bi ke compagnie na ngisa pa mouta donc petit na perdre courage njamba sungai donc na ba deux petits wana ndena mona ba kota kavma ba mozindo obiso zalaka ba muzio mouta zalaka na yamba mouta ba 3 fois au plus aibisanga abi na mbunda o ebeta makandeti na ngola awa c'est-à-dire eza na bana ya kolo lopangu eza pe na ba locataire lelo yebisinga ke non te ba mbunda mususu eza mbunda te ko ba malange pe ba betaka mbunda eza mbunda ba mongo te eza ne mbunda ba mongo te façon na lobeli yango wana ngana bato yo reconnaître mais ba beta mbunda ba mongo donc oza ozaka libanda ya ba mongo bon kisa judo bien karaté bien biso na ba oya ba mongo on a biki na ba mongo na ota Lili Mongo na ota Lopele na ota la Mouta na ngamoko avo na sens wana bongo Didier Fondé na mbonda na pesi mote siko zali Fondé na mbonda donc mbote na yo Didier Fondé na mbonda Dodier Fondé na mbonda Dodier ezaka Didier te Dodier Fondé wana ba pesi na nga Dodier Fondé na mbonda Dodier
Ah, tu comprends que ça va bêta pena munda ba mongo te. Dodier. Dodé na mbonda. Dodier. OK. Dodier. Dodier. Dodier na mbonda. Ah, bon, très bien. Effacez les rideaux. To yora sigo yo. Nze moni no proposer biso sigo pour et ça biso bien quoi. Ona na isa yonde toza na boîte. OK. Te aso senga ta 10,000 chana oyembela yo. Ngana sengi sko na nzeba nzembo oyo eza na kati ya maxi single to na album oyo to boka kalami ite quoi. Na album awa moni boro ya identité na beti. OK. Yemo mwana ma sa solistanga eza lokuta te nzamba zo mona nga na temi liboso caméra. Na yembela ngo Niko Kai. Nga na boya oyembela ngo Niko Kai. Mwana ma yango nani kasi biso. Bon so bi petit na nga siko sepeli. Na bingi mwana ma mona ngo impolitesse. Mwana ma ibanga na yemba ngo Niko Kai. Nga na boya oyemba ngo Niko Kai. Na yemba ngo Abel Maya pe apesa nga mbongo te siko na komisa ngo chinois oyi na mbongo na oyemba identité. So dina bandela ngo. Ba composer nga na compositeur. Na sala nzembo banzembo tu bayemba na Kishasa toyemba ngo na Congo o nzembo o bayembela kinani o nani 7 mètres na Congo toyemba kiango nzembo bayembela matalatala na Congo toyemba ngo banzembo nyonso bayemba na Congo toyemba ma identité ayata le visor toyemba ngo mais so identité bayemba sanga bayemba yokela ngo wapi bayoka ngo wapi so nzembo babi matalatala da toyoka ngo na Congo toyemba ngo peso loko ko nyanga nketa toyemba ngo na yoka ngo temorto na ndenge toyembela ngo kala. Très bien, alors c'est parti avec Chinois Nambonda. En tout cas, ce sont parmi les artistes et musiciens qui font la fierté de notre pays. L'Angola, Luanda, Nambonda, Pena, en tout cas, Chinois ça m'a bien. Kochema beaucoup. Le formateur des boss, Niko Kai, bon séjour en Europe, Isra Boza Pena Mouta, c'est-à-dire Bossa Mamona Rande Sola Gika. Je suis riche en direct à Paris. Richard Chimba aza branché na minute so pas la papa et ça la bien. Alors moi na ça biso bien parce que Charlie Lubo il y a un grand prêtre là connecté sur Azoza yo kasiko chinois boulot hein. Ouais. Te faut tembele bana weti. Masa même bana weti ko ba tembela Charlie Lubo ya po. Charlie Lubo il y a un grand prêtre. Bon. Voilà. Ndenge sala kaka quoi. CGP azawa CG Lionga zo compagnie mission aza toujours na biso. Toujours. Il est toujours avec nous. Naotonga. Courage. Bana wetu izana ngoya bana wetu izana ngoya papolo talo tage tumbau izana ngoya papolo talo tage tumbau izana ngoya etumaboya bana wetu ni selelo bana wetu ni selelo papolo talo tage tumbau selelo papolo talo tage tumbau selelo na kami ko banga mama moto maona zili mayele yo tangera mabati zinwana kami ko banga popolo talo take tumbao izana ngoya oye popolo talo take tumbao izana ngoya etumaboya mbona wicheli selero ya ingo mboga selero ya popolo talo take selero popolo talo take tumbao selero ya oya ya obetise iya besi se bese so ya obetise kombo iya besi se kombo iya baba motema ona komi ko baba obula iya besi se kombo iya baba ngamba ona siri maye iya besi se bese kombo
toke yani kokaye oyoki bana mouta ya bwende na kati ya Rwanda ebaka toke awa biso nango kuna Ouais, ça fait plaisir. Je pense que cette chanson a fait plaisir à tous les amis de Miss Girl, a fait plaisir aussi à les amis de Miss Girl à partir de Kinshasa, a fait aussi plaisir à GSM Pro, notre équipe de production en direct de Kinshasa. Là, je vois là Sijanonga là, je vois aussi Jancy Ngoma, je vois Tanya Sala et les autres. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, nous sommes toujours ensemble. Alors, Chinois, comment est-ce que Batbaro Sala pour que Saliba Chabino Maboko tu vas soutenir Bino en absence ya président? Bon, exemple n'a bien. Nada si motumoko akoka azalakate. Voilà. Tout ça n'a besoin ya bapoyo moto alingi apoyar mona mouta. Ya bwende waza leader, waza le patron du groupe Autofandiawa. Voilà. Na minute au kota zali na bakisaka ba salam na bike donc différence à vie. Voilà. Différence à vie mais de joie bike moninga zui c'est là. OK. Donc moninga kota za nzamba pambola bon. On a appuyé au numéro zali à téléphone. Numéro à téléphone zali ezala uzana matanga. Feti. OK. Manifestation ko s'enquêter tant sous pour leader à sati. OK. Côté bike air morope mais c'est ça, le terrain, mais Argentine et Betty. Et Betty, voilà. Mais c'est dans le terrain, mais Argentine et Betty. Voilà. Gagner des matchs. Vraiment. Donc, on a un pesca courage, n'a pas mélomane. N'a pas tout balinga musique. OK. Batou balinga chinois, batou balinga mouta, batou balinga journaliste, batou balinga batou nanganya so. Batou nyonso quoi. O ba rezoba image, o ba zala na confiance, ya obanga de o nyonso balinga na mbunda ba mona. OK. Donc, pour nous rezoba son numéro ezali. Ça dépend, il y a journaliste qui a dicté numéro. Numéro de téléphone pour ça la paie bien quoi. Numéro, il y a biso, il y a orchestre, tout ça, le numéro leader, mais dans ce moment, le quoi il y a daté dans ce moment. Donc, le numéro, ils ont joué le numéro Nangaï. OK. Ils allaient 928 45 83 92. OK. 928 45 83 90. Numéro na sur bengi mort direct. Voilà mort direct. Bon bopé ça bango bon bopé so soaka. Obanga na binoté. Vraiment. Alors orchestre secrétaire Azali bureau za revendre Maramutu alors. Té orchestre comme déjà organisé, ils ont organisé secrétaire d'orchestre za awa de vendre awa. Na moto na secrétaire d'orchestre CG Lionga. OK. Azali awa. Bon lokola émission ezala ki ezana jour ya semaine batumi basala ka week-end via batu to via Angola normalement batumi basala ka ba bazala ki disponible était ba dispida ki basenga banzela ki ba en attente mais CG
azalaki awa bike note ya ko boma banzela na ya voilà voilà tozaka na membre moko wa par nanu ba chef musubana okesa. Alors quelle est le procédure pour nabato bazana besoin ba somba tant mususu nzembo netipe awa biso boy to signer na biso pe nzembo ko photo sa ndeni ça dit photo lukaka ka toza contact direct na président ou soit avec chef d'orchestre et puis mamboé ko inango pe bien banini faut na président. OK, il faut na président so ta besoin so manzembo faut na président na ko yemba nzembo ngo za d'agenda ngene ngana ko tekela mutu nzembo te. OK, faut le patron du groupe yemta oteka nzembo pour ba Valérie to ngana ko tsa nzembo 1000 kwanza bakakolanga kiyeto mais le patron du groupe ko tsango 5000 ba pese 3000. OK, ngape na bimi wana donc avant na teka nzembo ngana za compositeur ba nzembo ezali identité boyoki yango misusu ezali o azana posa bayemba ye kosomba nzembo te bayemba ye arobeta Caleb Emily Bokomon. OK, na WhatsApp Caleb Emily Bokomon na Facebook en tout cas numéro ekoki mangama mukeme na Facebook pe za bongo comme na kaka banini na WhatsApp te na Facebook ne combo na WhatsApp ne numéro voilà numéro za en tête za no gravé na mémoire na Facebook déjà Caleb Emily Bokomon. Caleb Emily Bokomon mbala moko na wifi. Très bien, alors cet orchestre vous propose déjà de bonnes chansons. On a convaincu, ça vous avez besoin, c'est-à-dire baye mbaye yangoyo. La porte est ouverte pour tout le monde. Un grand merci à Dieu ministre de nous avoir donné cet espace pour réaliser cette belle émission. À Wabiso, en trois, un grand merci de tout ce que vous êtes en train de faire pour soutenir les artistes. Un grand merci aussi à Joël Matoubakana, docteur Joël Matoubakana, un grand merci à vous. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle Aimé Diatman iPhone en direct du jour des Congolaises. Un grand merci aussi à la personne qu'on appelle Raïs Nangele. Merci et Sigozali. Merci pour vos soutiens. Merci Nanyo Sobozo Sala pour Marambo qui est bien. Alors chinois rapidement. Oebi Getoum na partie oh batutu bando basé la rapé. Oh le roi chinois ça l'émission ceux qui n'ont dit banga nanga tekende tsmoa jarbanine quoi. Bato ba soutenir chinois, bato ba soutenir orchestre oyo, pas seulement ba dédicace ça va on peut ça la paix bien quoi. Parce que TV za radio té. Vraiment vous en avez raison. Les to vandi boye. Vous en avez bato ba soutenir biso pe ba soutenir to za bonde ngolobi wana donc en tout cas bato ba zanga té. Na ba dédicace na part nano ba collègue pe to zana bango vraiment on a plateau nous sommes les chanteurs non rapidement yo bobanino to banino na mokonzi na madame na ngai na madame na ngai Judith Mianda mama bana ye penda ya ye yangoyo na tombo loboko na kesu pa papa Didier OK na longue pa papa Didier na ke pa vie Alain Congolais chéri na longue pa vie Alain Congolais nakepa Guillaume Yamamoto Yoshi Yamamoto nakepa na zonga Divine Pongo leki ya Nicole Pongo ya kufaki ya rasta habari ya rasta Nicole Pongo leki na Divine Pongo za petite sœur moko pe ya sunga biso na mouvement na longwe pa na kembali na Edie Diego na tika Diego Pongo noko Charlie en tout cas Charlie Matondo maison de coiffure na congolaise na palanka na strada na Valiège bon et tout consort quoi batinyo surtout on a ebika ba moni na émission donc iboleke belé danger merci en tout cas merci chef wana za maloba ya mokonzi batonyo so bazumbo te sali peka bien donc rapidement mutaza na gauche artiste za na gauche na yo wana tozape na moi batu ba kopesa bango ba mbote o bazolanda yo esali bango pe bien banini quoi kopesa ba mbote no epa ya nani moi libanga. Bon, merci journaliste na biso. Ma question zotu na biso za malamu. Ya liboso na pesi na mbote pa vie na ngano numbemba. Mwana njili ya solo ya tongo mama na mécanicien. Soki camion na eza parade na lupangu. Oye na ngo kuna donc na lishera vokumbi ya mbemba ko sala ngo. Ate ko solaka oye tangaka miyoyo. Ba ko sala yango. Ya mbemba. Ya mibale na pesi susu mbote na ngai. Na pharmacie Eliezer ya boss Bazer mwana njili ya solo ya tongo mama na boss ya kosaka na kutu te na peso ebela bambote na zapena ndugu mpalawa
Ya, merci. Na sepeli penando nous pala pazawa. Amasola ba boss, il faut pas se rappeler Jonathan Ouzou. Boss, c'est boss. En tout cas, artiste, moi, quelques personnes au bas. mingi ya kolobe ezali te awa na opesa mbote na Charlotte Mundaka mwana poto a Brésil akenda na opesa mbote na José Baka na Congolaise na opesa mbongo Joko Bondo na opesa mbote pa Bartubele eza mingi ya kolobe ya te to opesa toujours ya mouvement kaka Ceze Lionga azali wana mutakumba orchestre azana opesa mbote mingi ya kolobe za te wana Usiama na Congolaise ne tombera jamais papa tombola loboko même moral mingi ya kolobe ya te mingi ya kolobe te opesa mouvement toujours héritier voix mappé en direct à Paris na pesio mbote si Rosali artiste moi le mbango yebo comment bazobaka keyo ke poto kozonga lisusu te kasinga na yebisi bango yo kenda kozonga ka merci ebele et pas président ngai bokomo bokula ka muta mbwende mwana mbango ya solo ezata lokola balidela bango bakela kata bengela so ke bengela wambo abokima balidela makozo bake bengela bakima mais biso bokula ka kenda ka azonga ka awa toujours fanini fana pesi pena mbote belé na espace Serena salon de beleza zo beta kati ya palaka eza face à face na matono awa na kati ya palaka donc na ba oyo so ba yebinga jijerik pawe bambote belé o fanini fa bokulaka. Donc Naomi maman na chuke siko zwami na merci bana Kingasani bomoko et ça lui bien et ça lui plaisir bango atabake bengela barokima bageli bango barokima so mouta kimate donc bige azara parti c'est comédien yazana mamana nyonso en tout cas et ça qui bien mouta et ça lui plaisir de tous agine bandeli voilà nous sommes arrivés à la fin de notre émission tour na monde peut-être que on a ndinga debout que ça bien si c'est na bisoti monter émission ça l'empire bien balande biso ba sepeli en tout cas je pense que cette émission a fait plaisir na bato nyonso balingaka Miss Girl Télévision alors il y a une manière pour vous de soutenir biso tant besoin de s'abonner massivement sur Miss Girl Télévision pour s'abonner pour aimer pour partager toutes les émissions de Miss Girl Télévision et ça a biso bien quand est aussi ça a banimba moto zo pepo dos en abino le 24 déjà. On a concert, il y a Ferrego, la Jésus de Nuances. Tu peux déjà ma bonne chance. Tous à on a stade de Marty pour ça la carapé bien. Merci à l'ingénieur de Guillaume Ngoma. Merci équipe technique Nyonso. Ça dit ceux qui s'y mettent bien, tout ça m'a bien. La PCP mote bon on a Papi Lema molat ici. La PCO mote Tosca BCBC la bière. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine sur cette émission Awabiso. Na tigel bino plateau na chinois na mbonda. Senga na nzambe akolisa yo ko senga na nzambe te oleka moninga na mulai ya solo oyebi eko sarate na vanda ki bokanze na za mukuse na telemi na leki bino tu na mulai le savoir ne ment jamais à la prochaine Aqui somos nós Awabiso Aqui somos nós Awabiso
Thank you.